ya Océan du Congo pe bana bilaka télévision mbote na bino nyonso esika ezwami bino pe kimi nzambe tata ingela o mabota mabino na susi penza kaka ya koservir ekolo ya biso Congo na maimanso bazali koleka Océan de la presse alobaki vraiment akotika tango te pe akobombela bilo likambo te yango vraiment mokolo malelo na kotambola ndenge na lobaka je m'informe je me cultive rien que pour vous informer c'est l'article 24 ya mobeko likondi ya mboka oyo ba yesusu ba ko buka me biso to lebito ko buka te tozali ko conscientiser, ko mobiliser, ko informer peuple congolais yango lelo vraiment nazali mona mona mboka hein oyo bino nyonso bien ko c'est de la presse to monye bi pa ne pa mendenge nyoko kutana en tout cas na souci na bilo vraiment na luki lokola tonga mona mobala ko bundele ko Congo hein na respect mingi penze pa na yepe muto alingaka mboka ngo c'est na lingaka ye vraiment bino mo bo découvrir parce que na tangi kombo la banda ko boseki na boye ko tanga kombo mais teme beti lukuluku boye biete eza vraiment ye merci vraiment na équipe technique na ngai yambo vraiment na présenter bien invité na pesa bongo merci na notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais mona mobalo ale lanzambe lokola maya komela pe merci encore une fois na DT Trésor Mandala MSP électrique et pourquoi pas notre directeur ya recherche stratégique Pape Djeye et Sango Mokonzi Parem ya bemiso babiso et mon ami de tous les temps Djinolo soit bandeko bisika nyonso bakongo mani bozali vraiment na ebete beaucoup liker beaucoup zapete pe mutu boluka ke José Lomami yeyo ba mama ya moto mojali merci na bino ba musulman nyonso na ba prière na bino pe mama Jawa assalamu alaikum pe Anita Babe il faut kuyo moto total asiko inviter la biso oyo bino nyonso boko linga mbote mon amour mbote mama na ngai mbote na balandi en tout cas merci pour l'opportunité de pesi nga na mokolo lelo bomoni penza malamu ngana lobaka honorable papa Alain Bolodjoa oyo azobunda pona ekolo papa Alain na prison bakanga ki oboni bako belo Bolodjoa ye wana bokanga pe bakanga bakotola mutuka eyaki nini bon eloko liboso na ngina loba na bato nyonso baza kolanda kenga nazali pleurnichard te. Je ne veux pas me plaindre parce que naïbi que naïbi tumba. Naïbi tumba tous les coups sont permis. Parce que n'engé zawana bateau bazali wana na bokonjo a kanyaka. Baïbi que tozo bundisa bango poto longola bango na place wana. Et bango bazali ko utiliser armée na police comme instrument, bras séculier, ya ba parti na bango pour na empêcher biso to atteindre objectif. Et devant cette réalité, tant que bazako kanga, bazako beta, to ko mille la té. Parce que moi on va la tête, moi on va la s'organiser. Et puis na ngina lo bana bato mususu bandai ko benga ngai no ozo bunda pona Martin Fayulu na bunda pona Martin Fayulu te. Na bunda pona ekolo. Lokola ye azo bunda pona ekolo nga azo bunda pona ekolo yango makanisi na biso sangani. Et yango mutu na na posa te mutalo bana ngai que non yebisa ya futa mbongo na yo, j'en ai pas besoin. Na bunda ki pona ekolo et puis bitumbango eko continuer. Boza la sûr et loko ko intimider biso exact. Tant que na po nani ba on ba otaki na Pascal tukuta na ba on nzela tant to komi na entrée nani Kimbuta to moni ba jeep ya ba soda ye pas été le mimba moko ale ba bandi ko beta ba gaz lacrymogène ngasko na zaki na mopanzi à droite au mopanzi côté Lexus Azaki pour Lexus Azaki liboso moko na zaki na 4x4 et puis il y avait un chauffeur là tant bandi ko beta masasi ba panzani chauffeur wana kimaki na ndenge mpanza à droite a dévié mutuka ba policier wana mba mona waka bokanga lembo ja bokanga pa bakanginga ba meminga na ngambo ya station po mupanzi bakanga biso tozaki na bande ya ba oti aéroport ba okeneti quartier 1 biso tozaki na mupanzi ya Masina mais tango bakanginga ba meminga sko na mupanzi ya Njili nde ba ko fanta biso na mabele wana na station ko basala nini na mupanzi ya Njili. Bon, Bakanginga, il y avait un major, il y avait des policiers, Bakangi, pour na bango, ba mona ki bazaki na droit ko kanga, bazui, ba chipso na mabele wa na station, bazui moya ko mabiso, tant to kende vers maison communale ya Njili, nde piné ko pasqa. Ba kitisi biso na ba no mabiso na makoloti to komelo na sepela ki ezai ke na nzela tant to kende ba to abela, molobeli. Bokangi ala mbolo jopona nini molobi botika boete. Bazolo baga mais ba réussir été ndeto ke iti to komi na maison communale. Voilà. Bandeko balanzi tolingi to éclaircir bandeko la biso bolanda biso. Tozali ko bundela Martin Fayulu madidi te congolais yoka yango. Tozali ko bundela Congo. Mais na mboka nyonso bazanga ka leader te.
banda na Biblia nga nazong sa kabino ming na Biblia po bana Israël babi man Égypte falaki Moïse bota man Égypte tango Moïse auti ko bota man Égypte pe akoli nanda ka Pharaon kasi asela ki be Égyptien te alobaki ete ngai Moïse na kolata ka casquette ya be Égypte te lokwa na za Israélite tika na bundisa ba Égypte kasi bino na Congo bolingi to sala nini Martin Fayulu a gagné ki ba ponami nde yango lokola ya telemi lokola leader ya ko bundisa nde tala batu nyonso baza ba leader d'opinion nde bazali bolongwa ko déstabiliser combat ya Congo confinement ezongili sur Europe na Angleterre basi bakangi une grande partie na France Macron lobaki la bête est déjà là je ne peux plus reculer bako kanga bino po balati sabino ba tonga o bango bazala ngo wana bolata ba piso na kata banzoto mais soki to bundeli Congo te to tiki chilombo kasi Congo ekokufa mona mboka esalamaki boni po ba libérer po biso to landaki yo na ba Julia na bandeko ba yike to komaki tikuna na maison communale pe to tikaki bala mbali misusu bakangi bango ba babambaki ba soldat mabanga pona kaka la kombola yo siko ezalaki boni po ba yakutika yo tant to komi na maison communale bazui basalika nde ba mesana ba tutu ba binde ba to ba sala et là on a monaki mabe ezali ki na kati ya maison communale et il y avait des tendances tendance à bateau bande ko soutenir monsieur Félix na tendance à bateau bazaki pour la nation et là ko zaki mabe ezali ba propos des gens bino bozaku marcher pour nanine pour mes effatis déjà ça a décidé bino bozaku marcher boninga ka botia des ordres bino bozaku marcher pour nanine. Donc on comprenait déjà la philosophie na bango tendance na bango c'est-à-dire pour na bango lokola Félix monsieur Félix c'est que dans le baki biso to ko marcher souté donc pas na bango na makanisi na bango lokola bango na famille na bango IDPS bande ko bunda et que bazu pouvoir bitumba il faut ici là ba marcher te ba se plaindre te batika ça marambo ya lingi lokola tata na ya tikela certificat d'enregistrement à 2 345 409 km². C'est-à-dire pour na bango bitumba eza esute et loko ezali aberration c'est na kati ya commissariat à police siko ba mususu ba se sentir mal à l'aise parce que yaki penda bloc. Sincèrement, j'ai senti le tribalisme. Na kati ya commissariat. Ba musu baza ko attaquer, ba musu baza ko mona que non, c'était pas bien. Et créer moi frustration. Danger za la ranine. Ezali que tango bo me maboka bwana. Ya tribalisme. Na kati ya ba makambwana bo bebisa mboka. Surtout na l'armée. Bo bebisa mboka parce que bango tu bana minduki. Na kuti kuna bata ekolo mususu ba sepelité na traitement o bata ekolo wana basala kingai. Bango ba komi ko réagir. Ceux qui ka bazaki na maîtrise parce qu'il y avait un sous-lieutenant là. Il y a un peu structuré, il y a un recadré mon macam. Tant que tu fandi et commis pour 9h moins. Tant que tu fandi tu commis à 12h30. Le lieutenant a été solo il a été sili ou pombo on a ba téléphone ezaki pas na bango. Après na moni une partie zongi et puis bon. L'essentiel ezaki ka ke ba bi OK na ndé na bimi. Mais pas sur ba téléphone. Si bazongi. Bon, ndamambo pas maman na ngai. Ba mazo wana futa ma moins de $100. Ba twana ba soda suka akufuta ma 87 000. Donc il faut comprendre la réalité zaki. Donc mais il y avait quand même des gens qui pensaient que tozaki na voix ya kosala ngo. Et loko nga na remarqué zaidi. Et zaidi tant ba poser nga ba question. Ba poser ba gens ba question est-ce que yo ba kangyo pona nini? Nga bino ba kutinga azo marché. Bongo yo yeba kite ke ba pekisi marche. Nga habita ngana yebite qui a une loi où ils opèrent sa bango ndingisa ya kopekisa marche. Est-ce que vous avez autorisation? Non, mais autorisation, la loi ne parle pas de l'autorisation. Tu as un régime, il y a information. Si tu as un poste à marcher, tu repères cette information. C'est à eux maintenant d'encadrer. Et puis, on a fait voir bango que la police au bout de chaque pour na kopekisa marche suffisait pour na encadrer marche. Et puis là, vous avez kamusanga yo mukondi ya police. Yo oza mal payé, oza ko préféré obetanga nga muna otambola po yo ozala bien. Bo moi makambo comprendre yo kanisi yo bongisa mboka ngo. Ba tu babundawa basala makambo yo makambo changer yo kanisi nga bino mais c'est ça la confusion. Bino bo linga bola kisanga ke bino bo pour Félix. Mais Félix a pour bino te. C'est ça, Félix a bien pour Barwande. Pour ceux qui bino boza, ceux qui azaki pour na bino en principe bonga soutenir marche na biso. Biso toza ko marcher pour na ko dire pour le bana non na tribalisme. Koloba oui l'intégrité territoriale. Au lieu que bino bo protéger biso, bino bo komi ko attaquer biso po bo banga ye. Oh yeba na muto ya zo banga. Ya zo banga Kagame.
alors qu'on sanctionner ou béwate alors qu'on commettre fin parce que alors banga Kagame boza kana maele binomoko se bofandi tango monsieur Félix Tshisekedi alobaki pona kotia pena mboka na zali pre ya kokufa abane ko lobana biso to ne ko lobana batu moko boy quelques jours après avion na connaître crash biso bato to kosaki yango non ce qui veut dire alors banga batu mais batu ngonde bazali ko gérer yelelo yango biso ngana monaki na ngezaki na grave na monaki otu ba ko sala et puis d'ailleurs moi je suis un guerrier na koti na bitumba pona ya ko lingate babwa kelanga ba rose non batu nyoso bazali na pouvoir ba mona anga loko ennemi ba ko bundisa anga kaka hein ceux qui déjà bazali capable à empoisonner pendant 2 fois ba empoisonner 2 fois pona ko bomona massa c'est un problème na ebike ko yaka nango mais nga souci nange ezali avant zolo nange tala likolo batu ba comprendre que bitumba ezali loko ya kotikate. Il faut tout bundango tina suka. Alain Bolodjo a koufi, Alain Bolodjo mususu abimi. Martin Fayulu a koufi, Martin Fayulu mususu abimi. À partir de ce que bitumba o toza ko bundawana bana biso batika en esprit wana. Eza la esprit akobanga te bazoko banga bako non. Batu babengi nga Alain Bolodjo bakangi yo toka kimawa non. Boyeba ke un jour eko sala mara lisusu. Boyeba un jour pe na koyipe ko kufa. Parce qu'on n'a accepté jamais un groupe de bandits, bah ça n'a pas une marque, ne va pas imposer des vision. Maman n'a il y a le bélo comme moi je crois peut-être va comprendre bien le. Ceux qui battu ya est, bazana qui n'a pas ça balkanisation, beaucoup essaient katana bandakara. Muto a comment la bamboka wana a ebi que sur le plan économique va dépendra plus na Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzanie. Na moi muke Kenya po bango bazorable o msupe utakuna soki baza proche ba kutu proche na ba Rwandais mais lo roni esala mara ba groupe to mona ba groupes armés locaux wana soko ozunite ba mai consort ba bandeko na biso ba bundaka po ani po ba boyi ke Rwanda a annexé bango na kati ya Rwanda bango ba na posa batika na Congo oh ba pembeni ya Giseni na pembeni ya comment ya Kigali par rapport à Kinshasa. Kinshasa est plus éloigné que Kigali. Mais bango ba boyi ba koma ba Rwandais ba obunda po batika na Congo. Mais monsieur Félix Tshisekedi obolo baga mwana biso boyebi papa na ye boyebi ndaku na ye boyebi mama na ye ala ko préférer ko soutenir ba Rwandais o ba obundisa ba Congolais. Neto lo ba recruter ba mercenaires. Ba recruter ba mercenaires baza ko sangana na FARDC d'après bango pour que ba bundisa ba Congolais o ba défendre des terres. Et là, est-ce que vous imaginez pas s'il y a battu à Sud Kivu? Tant que que bango ba obunda batika na Congo, mais ba konzina biso ba benga ba Rwandais ba Nyamulenge. Moni passe na bango, yango lozoloba ezali likambo mabele. Likambo mabele ezaka na parti politique te. Lelo loko ezali malamu ezali nini? Ba papa na biso nyoso ba kulutu na biso nyoso baza ko telma. Ando ya ba am perdu o baza ko FCC cash. Même na kati FCC cash. Ba tumso ba obunda po makambo ezonga. Toyoka ki mercredi awa nani monsieur nani comment un député à Sud Kivu nani comment Boulambo Kilosho a tellement qui James Mulengwa azalaki parmi bato basaki mametambola te Moindo Nzangi aza mutu ya la muka côté ba Moïse Katumbi ma telemi ozui ba Zakari babaso aza mutu ya FCC cash a telemi bato bazali conscient même na FCC ba telemi po ezali likambo mabele. Si comme muto azali liboso ya Congo azana droit à signature a comprendre te ya bengi non mais voilà maman akoyeba ndeni akoyeba ndeni ya za makasi ka akoyeba ba calendrier ba mariage akoyeba ndeni yo zali président de la République ozali na poto bazo ba hana likamwe sama oh na yeba ite na zaki na étranger attendez le président de la République ataza na poto ana téléphone ana connexion ana ba service bakobenga à tout moment. Et puis, quand il a Potango, il a trouvé le dossier. Donc, c'est normal, il a préoccupé à autre chose. Et là, comme ça, tout le baboy. Congolais partout ici, Gozali. Tellement, Koulalate. Bakosi bato non, mais c'est Félix c'est qu'elle est déjà annulé. Ce qui a annulé la député, benga sous le ministre na l'Assemblée. Non, baké basangisi bato FCC. Papa nanga Alain ozoke na malobano ya lobi amoni décret mon côté o epekise ko sala maman ngai est-ce qu'il a tort pour eloko la livrer bino bonomé mutu
bozui bonomé mutu. Nomination ya bino bonomé ye, bosali mise en place botelemi bofandisi ye na ba adjoint na ye. Siko oleki na TV olobi ke o annulé. Est-ce que na administration maloba mukondi za na valeur? Il faut bazwa acte. Acte wanande effectivement bakozwa acte. Et puis le mot que ko ça passe zaini. Monsieur Félix c'est que tu si quoi comprendre dossier en attente. Azoé ba la différence distinction différence entre acte et création na acte et nomination ya bourgmestre. Hier lingi a annulé acte et nomination na installation. Nous toujours que non création à commune de violer loi. Pour ceux qui ont le ngoli bourgmestre, toutes choses restant égales par ailleurs. Attends ce que le ngoli est bateau bazali wana bakozala. Parce qu'il n'y a pas que lui. Commune ezali, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère. Avec le mécanisme de remplacement, ceux qui vont suspendre le ngoli service n'a qu'à continuer parce qu'il faut expédier par affaire courante. C'est que nous devons faire d'aller quoi annuler des actes et la création. Pour ceux qui vont annuler acte de création, automatiquement, même nomination est quoi? Parce que biloko ane utila ba matata mponyo tomoni bato la bango bakili kili siko ye Félix akonile boni po e banoma ki ye na mona mboka. Maman Nangai, monsieur Félix c'est un danger. Au moni yazani, aza le kola FCC cash bazali le kola mélange. Il y a Ebola na corona basangisi. C'est-à-dire il y a virus mo eza passe ya kosali sango. Ceux qui vont attaquer Corona Ebola, pour avoir un vaccin, mais coronavirus est simbaté. Parce que le cas va s'engagner et comme sous dangereux ma casse. Et donc, c'est simple. Le principe, et bah s'engagner, Ebola, Kabila, maladie à Kala. Tolonga y a un vaccin. Mais si vous m'avez azongi le sous pour n'année parce que Corona y est, bah négliger à moi s'engagner. Et donc, c'est vrai. Le principe est acte contraire au Baza qu'on insistait sur Yango. C'est simple. Et bon, qui a convoqué le Conseil des ministres. Dans le Conseil des ministres, Basengi Roubé ou un rapport. Basengi un rapport na muto botina qui na mission. Basengi un rapport na muto qui na marque na été. Ce qui est qui va ébiga ça qui m'a bé. Et bon, à se justifier. Demande d'explication de Basenga. Mais au Basengi rapport parce que baébiga kendaki. Et puis c'est. Non, mais ça, conférence de presse à la Kissibino qui Kabila Félix, c'est qu'il savait. Bien qu'à Kossi a même mis à le Kuta, mais c'est qui est vrai, c'est un vieux plan. Et puis Mouto a quoi na Robert Wakam Sanga. Parce que déjà, en 1996, tant que Toyoka qui m'a camboyé à accord et à Emera, il a été par rapport à Mabéléon. En 1998, tant qu'on a lancé rébellion à Bango, en 1999, on a créé territoire à Minembwe. Configuration est à l'élo. Mouto a créé, c'est Roubewa. À ça, il y a longtemps, on a qui rebelle. Tous les gens dans San City, avec un réchauffé dossier. Député na Tunak na loba qui on a James comme les obunga James on a mtatel meremba liboso ba suspendre. Et quoi arrivé en 2013. Matata basali décret na bangwana ba créer Minembwe. D'abord les aki dans le kulutu muzitu. Asaki maram parce que dans un cadre normal, il y a processus de décentralisation. Nde basala ki ba décision na kati ya décret ya kulutu muzitu. Comme ya Minembwe ezala quitté parce que bande ko remplir critères T. Et quoi arrivé que Matata Ponyo ba pesi information à mabe a ko décret en 2013. Tango ba ko tala député on a lobby wana na ba député ba o bazaki ba muindu comment ba député à Sud Kivu. Tango ba teleme yango kaka ye Matata wana a annulé décret na ye. A sursoir ngo abino ba ko exécuter en côté en attendant batara parce que le kata décret wana problème on ko se poser mingi kaka na Minembwe. Tibala mutayi de peso bateka milimo ba mercenaires oyo. Maman nga azobisa IDPS ezali pépinière ya ba corrompu. Okoko banda IDPS depuis 82 lelo ba corrompu mingi ba bimara kuna. Aye kozwa sko dossier wana a réchauffer yango na ndenge ya mabe. Oh ndokyo muto akosa na pasteur aya récupérer dossier allez le gars Félix c'est qu'il a qui préoccupé na ba mariage mamba compter ba mbongo a se laisser distraire ba réchauffer dossier on a paf et bimi. Mais c'est Félix c'est qu'il a dit ça biso kaye bagité et pourtant le bourgmestre on a qui déjà en activité abana da ko ça la bandaka parce qu'il a une décision ba nomai et ça il y a 2 ans oh ba tout ko ça ezalini et a qui ne a ko installer officiellement ba baki
Ce que les gens ça passé, les gens ça passé. Bandeko baza kuna balobi tokoyi kolongwa na Congo te, tolingi totika ba Congolais. Pour ba papa na biso ya indépendance babaki uni par le sort, uni dans l'effort. Il faut tous la unis. On est que le gouvernement va soutenir bango, non, bah comme il continue bango va soda ba boma bango pour que va pesa ba Rwandais raison. Et puis monsieur Félix c'est qu'il s'est permis à goba ba banyamulenge ba Congolais. Yoka aberration. Tout nae la kisa biso ata mukanda moko o ezako la kisa ke ba Congolais ezate. Ceux qui va changer nationalité ba koloba te ke ba banyamulenge ba Congolais. Parce que moi on a banyamulenge eza mo ba créer ngo na voisin na ngai Gisaro azalaki pembe na venu luye na Ipen bato baebi ba na ye bazali po mwana na ye nde abala nani Bizima Karamuheto moni mwasa Bizima papa na yende muta inventa mo wana nazo bisalo biso toyebi masolo ba banyamulenge kala po totanga na bango e konso biso toyebi ke ba Rwandais bayaka comme ba réfugié ye monsieur Félix c'est que abi ke ba Congolais ala ki biso ka acte o munde la sala ala ki biso ke voilà na kata liste ya ba communauté o munde la tikaki tala yango tala document yango papa ngwana tindeli biso ba acte ba administrateur du territoire kala na ba représentant ya ba mindele akala ba signa toza nango. Toana ba vidéo ne to ba ndenge ba mindele ba oyamba ba Rwandais ba oya ba okota toza nango siko ya lobaki makamona zoki ngwa mon donc elo eza mabezani na opesa ba conseil pa ba boti nyos botangisa ba na bino malamu ya okoma bo par accident akomi mokonzi akomi molime komi lokwa likolo ce n'est pas comme ça. Bande ko balandi conseil ya papa Alain vraiment totangisa bana na biso malamu tala Félix stagiaire na kati ya République démocratique du Congo ezali pasi pe mawa Félix toyebite kasata yo moko. Merci encore une fois la papa ngwana na baby tombalo ya archive ezali ko komela biso eli ko tambusa mboka kasi Félix bongo congolais to ka bona vraiment na makambo ba tsheli biso stagiaire. Mwana mboka to baliko ke muke na suka po TV zangonga pesa biso na programme na yo bato bayike miso balobi opusele pembe na Martin Fayulu Madidi po zoluka mwa to ba mesusu balobi biso to ba bitumba ya papa Alain pe ba programme na yo lolenge kanyo zo sailango po ngai penzo seana lobaka mutu atie mutu le po la Congo ngala zana ye bokozwa papa Alain la tango iso pe na makambo na ye iso na ba chaîne nyoso o ezali océan du Congo bokomona ye malobe pa na mona. Maman nangai na lingi soko pesa autorisation toyo kisana no batu likamboyo après na sima. Dans le monde, le monde où le Kabola Babouchim est dans quelques pays du monde. Le moment où on a campagne, il n'y a pas une ville sans un bon prédicateur Kassaye. Kako ena kukusanga na muchimenga, papa la bayishi bipo, mubaba mwana Kassaye mohangika. Mais ce qui signifie que nous sommes une semence. Mais pourquoi nous sommes faibles? Parce que nous nous combattons. Nous nous apprécions jamais. Maman nangai eloko na ngina lo baboy avant de répondre à la question na yo nazali ko benga ko interpeller tous les Congolais tokeba na tribalisme po eloko moko baza ko comprendre ce qui botali constitution le constitution bazali ko insister na tribalisme po tribalisme ko kabola biso nyoso ndeto za 450 tribus to 450 tribus ba Rwandais ba na 3 tribus ba na batwa bazana ba Hutu na Batuchi kuna ba oyo kante mais biso to na 450 tribus et puis tribu moko te akoyi koloba ke yende ana bo constitution nyoso so ki toza ko continuer na esprit IDPS ba omemela biso na monsieur Félix Tshisekedi mboko to e ofanda esusu te bato ba opanza toza ki na poza toza la uni po ba père indépendance ba bundi toza la uni
Félicitations à Mobutu, bien que ça qui m'a mabé, ma bunda qui pour la unité nationale. Mais M. Félix, c'est qu'il y a comme un absolu tribalisme. Au besoin qu'un révérend, à la limite, Mouto, ça qui va organiser qui activité dans Mbujimai entre le mois de février ou mars. Ada révérend. À cause n'habite qu'un chrétien, n'habite un révérend pasteur. À cause d'un révérend pasteur, il y a Satana, à cause d'un révérend pasteur, il y a IDPS. Mais bon, yo qui m'a renvoyé à lobby. Bon, senti gravité à ma cambo, dangerosité à ma à lobby. Alors que ça n'a pas louba, base à la contre Félix, c'est que attends ça m'a bébo soutenir dans le mal. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ba Congo bazaka pe ba opposant ya Kasavu bazalaki. Bangala bazaka opposant à Mobutu bazalaki. Ba Katangé bazaka ba opposant ya Laurent Désiré Kabila bazalaki. Mais oya mbalo ba opekisa ba bazo intimider bango. Moi bande ko mingi moi yoka ba Francis Kalombo et consort. Au moment où là, à s'attaquer à Félix Sekedi, à s'attaquer à Fayoulou, pourquoi? Pour à question à s'attaquer à Félix à Okufa. Passer à Bango Moutaïbisi Bango. Ce n'est pas ça. Nous avons besoin d'unité. Il y a un moment où quartier, to Kabouani, na église, to Kabouani, na Bakamouni surtout to Kabouani. Et puis to Kabouani te pour par rapport à la croyance, mais to Kabouana par rapport à la tribu. Ce n'est pas bon. Ce qui M. Félix Sekedi a voté Maïka na Balouba, Abimi président de ce que les gens qui bikolo nyonso baboya ye balinga ye kala baluba bakolo msusu baboya ye abimi président ndeni pona yoka ipa abimi na bavoa na ba province nyonso d'après nanga a comme na abimi na 7 millions ndeni po baluba pe ba 7 millions na ba carte d'électeur te ce qui veut dire que bato msusu soki alega ki ya solo bato msusu bavota ki yango na yebi kaleka ki te mama na yebi ya za invention ya Kabila soko zui bato bazali na kati ya cabinet na ye. Partout, même la nomination, même dans la politique, partout ici, il y a des Karabalouba. Et là, qui c'est qui a créé frustration? Dans la condition, on a Moulouba Nyon sur la ligue conscient. On a une posatika congolais, nationaliste. C'est Ngongango qui s'est désolidarisé dans M. Félix Sekedi. Par rapport à Makambo Lobby qui a approché Kouloutou Martin Fayoulou, pour nous donner maman Nangaï. Tout ça sincère. Ngai on a bandé ko bunda pona makamba minembo be na ko bunda na lit na politique na laki peme na été. Ce qui le lo ba ba moni ki na ko approcher ye et ali poto la ko da na idée moko na likamu moko na ana Martin Fayoulou te. Monsieur Martin Fayoulou a mutu ya la muka. A membre ya SID. Mais ce que ali que to bunda pona ekolo et que peuple congolais a poni ye le col à drapeau le corps porte étendard. Oh, alingi a soutenir peuple à soutenir. Ce qu'on a causé l'euro moroté panaï. Bah tu faut pas tirer l'esprit na causé l'euro moroté panaï. Il est pas causé l'euro moroté pananga. Mais to sangi sa système a koni. Il y a za koni za na moto, nga za na koni kauka, ba msuba na kona mubesu to sangani. To pupa mupepe nga so na zu moto biso mbaye to sangani, to ko pesa moto na ba koni za ya mubesu. Ate ko bimisa milinga mais un jour, il y a cause à la terre moko ko remplacer, c'est comme ça qu'on organise le système. Il me paye pas. Na senga ga epé loté mais to ko bunda mambo a pays soka lobi to ba non tribalisme ngape na lobi to ba non tribalisme il faut to kabwana soka bi ke Congo za la moko ngape na bi Congo za la moko il faut to kabwana non bato bazo kanza zo luka gaz ngana pour sa gaz te ngana guerrier ngana bundaka na marque nanga ngana yeto sangani na makanisi boyoka nga sango déjà sala demande mona ko la muka Gaza mutala mukata nazali partenaire ya M. Fayoulou pour ngana eto bunda bitumba moko ngana mambala mukata boyoka nga de na adega na ICD na mambala mukata mais je défends le même valeur que yé azako défendre et puis bato bazako soutenir yé o ba na la mukata ba ebele ko leka ba mambala muka pour na kata la muka to na ba affairiste msu ba soutenir Bemba ba soutenir Moïse Katumbi mais biso ba to soutenir Congo to za ko se retrouver na yé pour biso neto ponaki Batalamuka bavo ya zwaki ko kaina batalamuka. Donc biso toze belé ko leka batalamuka. Ya ngomso toye bisaka soka moni la muka waneza ko servir eza ko tambwa na mulongo. Non baka bona te. Balo ba o kuna nde balongwa ba Bemba na ba Moïse balongwa. Bolongo la bango nga mutalamuka te mais na soutenir Martin Fayoulou. Ba commerçant. Biso toza ko soutenir Martin Fayoulou na lutte na ya combat wana. Biso c'est simple. Quand Martin Fayoulou a philosophie au ça marche pour pousser, conscientiser la population. Biso toi une idée à révolution.
Moneto bimagi wana nenga bimsa batu babimagi wana pas toujours te maîtriser makambo. C'est ça. Mais il y a les gars qui na makambo na ya logique, il y a homme de tanga na homme de tanga na guerrier. Ngana na biso to na posa révolution salama mais c'est Félix c'est que monsieur Kabila FCC casse to bango libanda. De une nouvelle ordre politique à partir à Wanatan to convoquer le congrès fondateur avec une nouvelle constitution pour l'avènement à la 4e République. Mais ce qui est d'aller que ba marche pour nous conscientiser la population, on est ensemble. Ce qui est d'aller pour nous bunda contre le tribalisme, on est ensemble. Mais ce qui est d'aller na kenda qui marche, muta convoquer nani, commandant du peuple. Le quoi d'aller commandant du peuple n'a accompagné. Nazana posa te ba na posa gaz te. Na posa gaz bomona bango basala réforme. Na posa gaz te souci nange ezali na boyi na kufa na tikela ba na nga nyongo o loko ba bénéficier na ngote. Na lingi ke mutu nyonso abomaka ba congolais azala puni. Souci nange ezali to relancer l'agriculture to ça que mambe tambola pour que le peuple congolais peut pas normal. Parce que au biso to yebi, il y aura bientôt là une crise internationale. Cette crise est due à un réchauffement climatique. Il y aura ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Batumingi bakouta na nord ya Afrique, bako se déverser vers biso na centre à cause du pâturage na biso. Bozoka déjà ba Tchadien baza ko annoncer bino désertification za ko avancer. Ba na difficulté à mai. D'ici 2032 bako za obligé à se déplacer. O ba bengi ba réfugiés climatiques. Bako ye pa na biso. Déjà ba mboro to ko gérer bango te. Bongo so ba comme belé. Voilà, il faut préparer les jeunes, ils ont un esprit, un esprit à combat, ils préparer, organiser l'administration, soutenir l'armée, une armée forte, organiser l'administration. Tant que vous avez recensé na photo. Parce que ma bézani, le Rwandais va régner. Quand l'administration est faillie, vous avez un divagation, vous avez un passeport, vous avez un carte. Vous avez un commis congolais. Alors, étudiant rwandais, il y a un commis congolais. Donc, l'homme qui a posé à Angoana, tout a dit, permet à Kouloutou na biso Martin Fayulu. Ayebinga, ayebi position nangai. Ce qui n'a monique à Tengami, à couiller ma position nanga pour naibisa déjà. N'a cause hypocrite, n'a couilla national de le tété. N'a senga gaé l'eau té, n'a zela rappel l'eau pas na été. Souci n'a biso d'ailleurs, état d'esprit angana écouta. Au moniteur bimaki na balabala. À cause ça marche. À la qui peut exposer, à quoi peut au koufa. Soit un koufa pour nanane. Pour moi, si nous avons un bloc abimaki pour na peuple. Le cas abimi pour na peuple, abimi pour na peuple. Tout le monde ensemble. Azana posa baleti na ba Nico Maengele ba point sepenge bazali. Ngana partenaire na bango à distance. Mukolo ba bemba na Rubewa na nani Moïse Katumbi ba olongola muka. Tangu mususu tokoya. Eza telo kwa maramba bourgmestre wana ya Minembo il faut acte. Mais bolongola bango nanu. Soki bolongoli bango et que la muke longoli ba affairiste. Tangu mususu na okota. Mais pour l'instant na la nouvelle classe politique de l'opposition. Nazana SIDT, nazana la Mukate, mais je soutiens Martin Fayulu na Koulout Napso Mouzitu. Mouto ayebinga ayebi position nanga. Nana posa ko profiter na gaz à mutute. Ngana ma bougie na télémara ndenge na. Azama ya bougie a télémara ndenge na ebande ko balandi to comme na souke émission pamba te to ngaki mona mboka loba. Biso o to za ba victime na njili ba iba caméra to ye aba soda ba boteli ba caméra mais to bito ko la te poto ko sa la peuple. C'est to ba to msupe to ko lemba. Yo Congolais ko teka Congo lelo lobi ko zala wapi. Bolandi papa le bolo jama lama symbole libina lobi. Ba pa ya msupe ba ko ya danger ko ya mais soki to longoli lo ba Rwandais te ba Robert ba telemi ba Félix ba telemi. Bongo ebele nyoso ba ko ya sko la Congo. Est-ce que to ko longa bango? Bongo papa wala pe fo finga kaka. Mama wala pe fo finga kaka. Est-ce que vous avez dit mboka na yo ezokende éléphant na makolo argile tolata makolo éléphant to bunda tolobi to za na nzela mikolo nyos kasongo bongisaka ba soda pesaka bango bateni pesaka bango pe misolo po to boza déjà ya bokabwani ba balingi mboka bali ngana longola basi ya ba soda misatu na este na memi bango na kishasa na biye nanga na oya tobuka kalisu kabila bwake na mai Félix abwake na mai mais ba lokoti e abundela nganda yebi tozui soda na to memi ya to traiter bino bozaka na mbongo te boko bonisa Congo biso le bilo papa le maloba suka tozana o mikolo nyonso na be mission bakozwa o penza pona nini akobunda pona ekolo susi na ngai na ina yebisa na batu nyonso tolongola kobanga omoni ba soda d'ailleurs général otangi kasongwa bafutaka ye moins de $250 tant musu peuple e bate tibo mona amwa ba mafuta neza ba kanyaka ba biloko mikemi azwaka $250. Oh, mutu ya suka na présidence a $1000.
muto ataka bakuso ezanga tina muto apangwisaka kutu ba mesa ba biloko wise na bango kuna na présidence azwaka $2000 mais ye azwaka 250 olega bomba ta masasi wana ko sunga kubunda contre ba Rwandais non abeta ba kinoa po ba o marché po ba telema makambo ya minembe tala makambo mususu souci na biso ezali tozala uni biso bato tozali na mécanisme ya changement. Mais tongi peut être bien na bakulutu na biso za muzu to za Martin Fayulu. Mars oui, mais révolution surtout. Il faut to tchaka pena esprit ya révolution, peuple qui na ba ngo to marchaka ati. Et comme pena e mo bo tozu pena bo pays de la nation, pays du peuple, mutako tate mutabi mate, po to tindaka pe mutukuna te. Muto biso to tindaka azana Faden House. To ana posa ba fa na opena na se, ba na na se, mutako tate. Basodo bo mona na ba okotelaka biso po ba on peut ba souffrir. Toi na posa un changement wana. Il faut bango ba préparer biso na état d'esprit à combat. Ce qui ba na posa to sala ba o ba sala on va le faire. To bengi na basoda nyonso bazali esika bozali soda policier. Yo po ana kanda benga biso to sangana. Faut to sala na révolution à deux fois ti. Mais ce Félix Tshisekedi oza po na Gaboko ya te a indi. Mais c'est Kabila qui m'a le quoi évidemment qu'on a déjà quatre maï pas à Kengwele à Kyokat Sakuna. On a besoin de ça. Na Mali basali on va l'équipe sont na l'hôtel. Nous sommes des guerriers on a posé la révolution. Au hasard a posé la révolution numéro na biso dali 00243 81 250 28 51 250 28 51. Mon révolution et qu'on corriger nyonso na ba inégalité na ba bilo bato ba Rwandais tout libanda. On a posé la nationalité, papa, qui est une administration. Il y a une pas question. Vous m'avez dit que vous avez pour rapport mapping, liste n'a pas des alliés. Pourquoi vous circuler librement? Et puis, vous foutre la sous impôt, pour vous foutre la bango, pour vous bomber. Maman, bazu ba na biso ba china maboka ba tuti, bazu ba sa biso ba kunia mibimba. Ba kati biso ba mbeli, ba kati ba papi, makile na biso ba pandi yango lokwa ya ba meme. Et puis l'autre fandi boye na ole gandela pipo nani Rubero ale kanaka ngai fona tele mapo un Rwandais aleka mais faut to lembate peuple congolais longola ko banga soko longoli ko banga mboka na yo e ko changer bato bomona kawana ba komi même pas 1 million ba mukie biso to 90 millions comme un groupe de bandits ba rosa en otage Kulutu Martin Fayulu pesaka go on va prendre en charge biloko. Merci beaucoup. Bandeko Balandi, merci encore une fois papa maman. Merci maman Nangai pour l'invitation. Je crois que bato akashi ba kopeksa no boya koyambanga susu tenga na zali nangai. Ce qui bwana posa nangai na kozala. Jamais papa nga pende longi oyo na Félix la Kabila ba yeba ngala muke ba koki ko permettre ata mukolo moko te. Biso tozana yo ngala lobaka mobundele ko le Congo azali ngai ngala za journaliste résistante. Yango moni na bimaka la terrain, yango moni na bundaka, yango moni na zana tuluko ya ba mama o tozo kene bientôt pour te libérer mboka Congo. Tolobi na congolais boy. Longo pembe la Félix la Kabila. Yo ko lia mbongo la bango lo boko regretter. Nazo côté abilo pour la Moïse. Tango bato baboya ki koyoke la Moïse la baki mikolo nyeso ba okota lisobete. Keba tango biso tozo bunda tumba ya Josué toza na conquête ya République démocratique du Congo. Toza ko bunda, toko bunda na ba Philistin, toko bunda na ba tutu. Yeba tribu ya Israël, ezali tribu ya ba Félix, foto boma yango to lapide yango la Congo po bango ba trahir peuple. Yo zo trahir bango. Yo zo la wapi. Ozo tinaka mbongo po déstabiliser bitumba oyo. Keba Congo sera libéré bientôt. Encore une fois, papa, merci vraiment. Tous allons ensemble à la Bitumba. Merci maman Nangai. Ça rappelle c'est qu'on a basé en Gouya. Oh bandima Bitumba parce que naebi que nous ça ba émission. Ce qui bazuyote na masasi ba rose na bilo mususu. Boza ferme bo bangate ata so ba beto film ba sali nyoso ba osala. Za un esprit ya kumba. To la kisana bana biso na basi na biso na batu nyonso bitumbe koza ata soki ba we koloba lo bazwi minembo wana lobi bana biso ba oya na bitumba wana to ya ba gere nyonso ya Fizi tout ya Mwenga nyonso a nyonso tu ya Uvira. Je vous encourage ngana mutu teke ona ba groupes armés so za groupes armés à congolais je t'encourage vraiment to comme la personne soka émission bandeko Balandi. Merci encore une fois la peuple congolais to lobi to bunda toza ko telema président Eli tolobi tokene ndenge tokendaki bongo tolalate révolution congolaise ya kokata na bakatane ya kotumba batumbi bao bakotika la bakobongisa tozali bato tokokima iso etumbate Félix
Bo se préparer, Kabila bo se préparer, biso pe peuple, tozali tozakoya tota la force ya nani oyo koleka Ruberwa ole belé na Congo. Modèle boroki mabokoye baté. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, bambote belé. Tokutana bilo na mikolo mizali koya. Bye.